na vivre na motema nanga eza infidélité mobile nanga. Infidélité mobile nanga kokuta ke trop na basi. Donc on a mona qui comme si naza soit l'est, naza soit kimia ti na ndaku nanga. Ndina baki ngape funa kuma mobile. Ezaki na jeune fille mo boye to bande ko bima na ye lokola mwasi na mobile. Vraiment so naza l'est lelo eza pona jeune fille wana. Nathan on a ka lesbien so to zana na mwasi na pusher na mwasi. Eza na ba peni mo to la taram eza ya plastique monsieur eza ya courant. Donc eza ko première fois na vie na ye. Donc peni wana la taki loko ezaki munene makasi ya ko ko supporter ngoti. Ndi akangamaki. Ndi na linga ki na lingi na bimisi na taki na coffre ya mutuka. Punda saki crise wana akangamaki. Na étouffement place azalaki ndako ki vivre te aza ya kufa. Soki ezaki na temps ya Ancien Testament maman me babomi yo. Quelle que soit impudicité ya mobali na kati ya ndako, yango te kotinda yo okoma lesbienne. Yango te kotinda yo obima na baninga na yo ya basi. Eloko esengelaki yo sala okimila na makolo ya Nzambe. C'est-à-dire secours na yo eningaki utaka epa ya Nzambe pour que mobali na yo akangola man esprit infidélité. Je dis toujours que derrière chaque chose, il y a toujours un esprit qui s'incarne. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, natango nyonso nabelelaka yo. Nasengi yotambwisa nasengi yozala na ngai, atango nyonso kabelelaka yo. Sous télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote balandi ya émission na biso derrière le masque. Toza ebele ya kolanda émission kitoko. Émission Oyo ezali ko édifier, émission Oyo ezali ko kangola mabota ya bala na Nzambe ebele. En tout cas, nazana besoin mutu nyonso ayeba yango. Derrière le masque ezali une émission oyeye pona ko bimisa misala ya mabe ya diable. Makambo ebele ezali ko salema na mokili oyo ezali tellement mabe. Alors ezana batu mususu na makambo basala ba monite ba ko bomba makambo yote. Il faut que ba confesser mutu soka ndimi ko bongo na motema ayamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que aza touché yango bazo ya koleka na émission oyo ezali derrière le masque ko dévoiler misala mabe ya Satan. Tout tenir biso, beau tenir biso vraiment regardé. Pourquoi bozo masqué bango, pourquoi bozo bomba bilongi. Et ça na mutumso ko ya lobi non, bobo belongi nanga na lingi teke na monana. To ko sala ndenge mutu alingi ke babo belongi na ye. Et ça na mutu nyoso tinda ndika ke a la dévoiler. Yango tozo tia idée o ya derrière le masque pour que et permettre na mutu a la libre ya ko s'exprimer, a la libre ya ko sala confession na ye. Bino bo landande o mutazo loba, bo tirer les sons. Bon landate derrière le masque na ye, mais bo yo kamaloba,
oyo bima et pas ya mutu pour que et permettre yo pe esiko zali même aux musika partout bozwami soko se retrouva déjà au sala kambaboye et permettre yo koluka mosala nzambe moko na église nyonso oyo komona okende kosala confession na yo et loko moko tobosanaka il y a une différence entre la repentance et la confession. Et ça, mutu mususu omona aye a confesser na ye. Mais à suite décision te ya kutika mabe. Mais tant mutazo ya aye kosa la repentance ezali ke au suite décision ya kozongela lisusu te makambo ozaki kosala. Même bande konde bazo leka awa tozoye bisabango ke boyaka pona ko confesser te mais bo ça la repentance sincère o ezaki au suite décision à ne plus encore recommencer makambo ozaki kosala. En tout cas zambalola apambola bino biskana sobozali. En tout cas tokoki ko banda boete sans pour autant remercier le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur pour naende tozalelo awa pour naende bomoni biso. En tout cas le coup mukebo masanjoli et zonga bobele painaye, sans oublier encore l'initiateur de cette émission qui est le président Chic Mukadi pour naba initiative naye. En tout cas Zambe azangate vraiment ko pambola les sous na bosani pété les sous ko remercier les sous qui est ma mère biologique, ma mère aussi spirituelle, ceux qui n'a pas prophétesse héroïne, c'est grâce à elle, ma maman Déborah que j'aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors bien aimé tous en invité na biso oyaye na mokola lelo alobi non maman papa Chic abengaki papa Chic alobi nazana makambo ebele o esengeli ngai na loba makambo belo na sala. En tout cas ce qui moyen kozala que na passé na émission ya derrière le masque pour que na bimisa o na bomba. En tout cas na kosenga na yo eskozali kolanda émission o yo mokote to liker to partager benga mutaza di banda lobake émission na biso derrière le masque et bandi. Rentrée scolaire yango yo pona orphelinat na biso ezali bravo Jésus-Christ 100 francs na yo 2 francs na yo $1 na yo $20 même plus. Pourquoi pas oyo kozala nango ozamba kochao na mutema pour que bana oyo batanga bana wana po batanga et to dépendre na yo et to dépendre na nga. En tout cas ndenge okosimbama kozanga te kwesite ko benga oyo ezali coordinateur yemoko mukolo initiative ya orphelinat bravo Jésus Christ le président Chic Mukadi. Alors contactez pona orphelinat bravo Jésus-Christ. Alors ezali moko ya bapandi sango ezali la prophétesse héroïne de Mahom qui présente cette émission derrière le masque. Tous en invité na biso tout le monde déjà zali mbote maman kombo nani maman kombo na maman Jocelyne. Maman Jocelyne. Oui. OK, maman Jocelyne, avant tout topé sa place na Nzambe toriko sambela. Seigneur, nous te disons merci pour la occasion qui toko oyo sali ke tokuta na mwana na yo Jocelyne. Hasard et pas na yo Nzambe ezalakate. Oyebaki mokola lelo, oyebaki ke akoya na makam oyo ezali ko déranger pour que yonde opesa ka solution. Biso bat na mokito ko opesa solution te, mais solution e utake pa na yo. Totiki nyonso oyo koleka nesika una salo boko na yo, kamba biso du début jusqu'à la fin na kombo na Yesu. Amen. Amen. En tout cas maman, toza vraiment nesengo mingi ya koyamba yo na émission oyo ezali derrière le masque. En tout cas merci na confiance au pesi biso. Na ndenge na tuna eloko nini ememi yo na émission oyo ezali derrière le masque. Merci beaucoup maman journaliste. Eloko ememi nga awa eza po donc nayoki basango ebele mpe nga moko na moni na miso. Vraiment bato bazoya awa na bakana bango nazomona ba solution nde bokolanda bondo ba prière yo moninga pe na baki no tika nsima te. Donc eloko mo eza na motema na nga oyo ezonyokola molimo na nga na ya nango awa na partager na bino pour soutenir nga na prière. OK. En tout cas Dieu merci parce que le komunyoso ezongana ne pa inaye. Amen. Po osimbami komona ndenge bande ko mususu bazoya ko leke mission ndenge ozotala yo po sentir que oza touché. En tout cas nzamba zo do komo yango nde ezali vraiment bit na biso émission au bit na ngo ezali ke batu ebele ba bongo la mitema
bato ebele bazonga na makolo na nzambe. Bible ezoloba que si vous confessez vos péchés, Jésus-Christ est juste et fidèle pour vous pardonner. Yango na oloba tango ye ko présenter mission oye te ka po oloba mais oye nde pour que ozwa décision ya kosala lisusu makambo oyo ozaki kosala te. Voilà, donc parole ezepa na yo tozoyoka yo. Merci beaucoup. Vraiment, nous allons mobali oyo na linga makasi na vina ngame eloko esalaki ememanga na makambo na kute na ngolelo o na vivre na ngona motema nanga eza infidélité mobali na ngai. Nazo marié, nazo na bana mibale. Infidélité mobali nanga kokuta ke trop na basi kokanga ke trop na ba camarade na ngai. Msukutu na ba petite auto zana bango bien. Mobali nanga kindumba eleke makasi. Donc on a mona ki comme si naza so à l'est, naza so na kimia te na ndaku nanga. Loko abana pe bazaki mikie donc moteme kuma na suka po naza moto. Ndina baki ngape funa kuma mobali. Donc so na ko mobali non sa nonde ya salaka. Nata ndeni mi mangai. Comme un mobile na sens ni mais quand vraiment expliquer sur place on a très bien aujourd'hui décision il y a comme un mobile. Oui. Comme un mobile dans quel sens? Donc infidélité mobile nanga et menga tina comme lesbienne. Donc comme ko linga baninga nanga basi. Natan na bana ko linga baninga nanga basi mais so ba ina ndako nanga bana ba mona kake baza ba camarades nanga baza ba ndeko nanga baza ka batna bazana bango. Mais ngamo na ebi keba obayaka wana baza basi na ngai. Donc tant oyo na bande ko kumba mana ki lesbienne na soki bena tant makasi oza na ngo. Bande ko mona ko meki bien ponanga na bande ko salon air nyonso. Ezaki na jeune fille mo boye to bande ko bimana ye lokola mwasi na mobali. Jeune fille wana azaki ka lokwa camarade lokwa ndeko lokwa famille. Vraiment so naza leste lelo eza pona jeune fille wana ce qui biso toza na temps on a ka lesbienne so toza na mwasi na opoucher na mwasi eza na ba peni mo to la taram eza ya plastique musu eza ya courant musu eza pe ya courant te o la tonka na nzoto po o sepesa mwasi oza na ye donc bande ko zala na ye le jour ka liboso na zala na ye la fille wana donc eza quoi première fois na vie na ye donc peni wana lataki loko ezaki munene makasi ya kokia ko supporter ngoti ndi akangamaki kokangamaki nazoki panique donc agitation ezaki nga makasi première fois na mona eloka bona misu nanga nazaki à l'aise pe bana nga bazaki no mikie donc po bana nanga ba mona eloko ne salama ite selenga somo ndi na lingaki na lingi na bimisie na tsaki na coffre ya mutuka. C'est la maman. Aidez-moi, hein? Moi, ma lembe peut permettre na bande ko na biso bazo landa biso ba meka un peu ko comprendre yo clairement. Amina yo azaki koya na ndako ya libala na yo ina ndako oyo zaki ko vanda na mobali. Isika makamu nyonso ba bande ko sala. Na ndako nanga na banoza na ndako nanga na ndo bimane pe na chambre nanga libala. OK, na chambre na libala. D'accord, on va avancer. Donc kolinga na linga ki wana na tsaki na coffre na bimaki na ye pour ba comprendre teta na ndako bana bazaki wana na bimaki na hôpital punda saki crise wana akangamaki donc na ki à l'est pour eselenga déjà kobanga komana mimi na hôpital docteur atalié alobi ke ndi aza wana ba violer ndi docteur bandi ko poser nga ba question atuninga na zana ni pa na ye ndi na ebisi ke ngana bande ko leka na nzela na moni fimo batu boganga ba violer ngana oleka na mutuka na ngai na moni batu ebele batonji wana musuba oluka mu taxi ba mema ye batu ndi na amaka batu ebele batonzi ngape na bisa wana kita na tala so eza nani ko kita na kiti na taibu na moni ki aza minanga ndi ba garçon bazaki na basunginga to tombole na tina mutuka ndi na mena hôpital poza minanga to na moni na passe na kutika eti ndi na yeni na hôpital de docteur bisinga ke mutu yena ye aza déjà ya kufa vraiment na oke nzoto malili
donc kelo kwa na zangati na koma epali mbala moko docteur isinga aza ya okufa donc baviolaki ye na étouffement place azalaki nde akoki ovivre te aza ya okufa ndi docteur ebisinga so naza na numero ya famille na ye tobenga famille na ye abenga ye famille na ye bayaki wana balela mpe bembe bakunda ye mpe nga mpe naza na matanga wana vraiment ti lelo donc naza boye naza ngai te ti lelo motema nangi eza na kimia te na miso nde naoloba no boye mwana mwasi wana akoma oya na mémoire na nga na makanisi na nga na bandoto na nga donc nakoma komona ye boye ere nyonso donc namona ye eloko nasalaki saki na volonté na nga te ezaki elongo mpe nakoki kosala yango te mais so nasalaki yango ezalaki nde buzoba motema ya ngai mpona infidélité mobali na ngai na monde on a côté avec le si bien ekoma obimisa ngai babiloko na nzoto donc nakoma lokola motu mo boye nabungiseli omona vi na nga mobali na nga azaka wana na ngai bana na nga mpe baza kaka wana na ngai mais nga soki nakoma omonake vi na ngai komi na problème la fille wana ayaka ere nyonso oyo asepeli nakoma olote na bandoto nakoma omona ye boye nakoma donc naza so à l'aise te ntango nalandaki émission nde nalobi nakokufa na eloko na motema na ngai te non mimemama na mpasi moko na motema na ngai naza kimia te loko nayebi ke nzambe nde moto apesaka solution mpe nayebi ke bato nyonso baoleka na émission oyo baoza solution po bolanda bona bapriere yango mpe nayaki nabetela bino eloko oyo ezoderange motema na ngai so naota bana na ngai esalanga mpasi naoka douleur mpo bango naza na bango bazaka oyo naza na bango lelo so vi na ngai eza te lelo so nakufi naotika obokola bana na ngai nauta mobali na ngai vraiment naza dérange naza kimia te motema na ngai eza na esengo te nakomi komikondane nga moko pourkui nasala eloko wana mpona nini namikotisaki na monzi wana lelo soki mwana mwasi bato atika mokili oyo eza mpona ngai fami na ye yebi te me ngai nayebi liwa na ye Vraiment, ça fait tellement mal. Et ça l'a vraiment pas si du solo. Donc, ça fait vraiment mal. Donc, ça l'a vraiment pas si. Mais, bon, avant, on a kende musika. Bon, ça a qui combien de temps na qui lesbienne na bino na camarade na yo? Tout ça qui, donc, tout ça qui peut être embellé. Bah, combien des années, tu peux avoir l'idée? Azaki peka mwasi moko nazalaki na ete nayaki na basi ebele ndo vivre na bango. Ok. Mais donc bango nyonso bando yaka na ndako na yo. Ba musu bando na ndako, musu bando na ndako te. Musu ndo kuta na quelque part, musu ndo kuta pe na ba bar, tout ça. Donc c'est ça. Tango omona ki infidélité ya mobali na yo. Est-ce que ozwaka ton ya kovandisa mobali na yo otalisa ye yango? Mobali nanga ezate ke na kozo ata temps ya ovandisa te. Mobali nanga se komende ya buzoba. Na kanga ya kokanga boye. Na yoka ya koyoka. Donc namona na ba façon nyonso. Donc au moins qu'il y a un moi changement côté mais azongeli buzoba. Na so pété ya kolobela ye. Mais na comprenait que eza ko lo mo eza makila na ye. Na mona ka biso mbaito ko makami bali po za bien. Bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Tant mona ki olobi bien na mona ki lokolo eza lo lenge na ye. To eza lien moko boye. Osambelaka? Osambelaka. Mais karananga ba bimana pe ba prière mais comme tel vraiment tie na ki natambela te. Ah donc zaka mutu moko ozano kananda ko ndimela pe Jésus Christ te. Osoko de bo sambelaka te. C'est que o accepta pe Jésus Christ te comme Seigneur et Sauveur. Mm. C'est vrai ça. Oui. Yon ndimela na.
Ah, ntimilaka ke toza na mokili to vivre. Soki tant na ko okei. Ok. Voilà. Yango na ebisio, une femme sage bâtit sa maison. Pour ce que zalaki mwasi oyo oyebi nzambe. Mwasi oyo abangaka nzambe. Mwasi oyo ayebi vie de prière. Tango omoni ke loko ekomi fréquemment et que mobali na yo azosala makambo moko oyo ezopesa yo pasi. Olingaki okimela na makolo ya nzambe. Soki ezalaki nde ozolobaki eza omonaki loko eza lolenge na ye to eza lien wana olingaki okimela kaka na makolo ya nzambe pour que e permettre yo oluka délivrance mpona mobali donc na mobali mpe asambelaka te. Mobali na kuta ata tonsambela mobali na ndako evini eza masanga ambiance yango nde evini na ye. Donc bozalaki bapayen bino mbale na ndako moko. Oui. Ok. Oyebi mwasi oyo ayebi nzambe. Mwasi oyo andimi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okoza na capacité ya ko maîtriser ndako na yo. Même si mobali ayebi nzambe te. Biso basi nde tozaka na capacité ya ko chantiser pe mobali. Alors, naka oyo ekomelaki yo eloko olinga kosala ezaki kokimela na makolo ya nzambe. Soki eza réclamation nde ezoréclame mobali to azali posséder l'esprit basala nzambe balingaki basunga yo mpo na délivrance ya mobali na yo. C'est bien lokola omonaki infidélité ya mobali makambo azosala epousse yo mpe okende kolinga baninga na yo basi obanda na kobima na bango. Ntango makambo wana ekomaki est-ce que to mobali abandaki kojouer na infidélité osolaki na membre ya famille na bandeko na ye to na bandeko na yo? Bandeko na ngai nasola te mais nasola na grande frère na ye nasola mpe na grande sœur na ye mais mama na ye to papa ye nasola na bango te. Bayebaki elongo te. Bayeba te. Mais quand même mobali no alingaka yo malgré infidélité. Oui, alingaka nga. Azwaka soin ya bana na ye bien. Azwaka soin bana na ye bien. Donc afuti ya bango minerval asala nyonso na ndako na ye mpe nasalaka. Mabeni eza kaka ke kobima libanda kotriche tout ça kolala mpe alalaka mpe libanda do ndenge alingi asala nde asala. Permettre nga na tuna question toza basala nzambe biso toza koka baminganga tozaka na tabu te mosala nzambe si s'agit ya koloba po toza bamédecin spirituellement. Ntango obandeki kosala baacte wana na baninga na oyo ya basi eloko nini obandeki koyoka meka mpe koexplike biso sentiment nini obandeki koyoka différence nini ezalaki entre ya mobali na yo na ya bango. Expliquez biso noni beto comprendre wana. Plaisir nini obandeki kozwa. Eyapeki mpe na plaisir nango na temps wana. Donc so oza mpenza na mwasi nde kaka bazala na mobali eza na différence moko te place wana. Donc peni wana mpenza osenti ke yo mpenza mobali ozopénétre ye. Oui. Bosala nyonso nde mwasi na mobali basalaka bosala caresse si bokóma na animation wana. Oui, bosala caresse si mpe boyokóma na dimension ke mwasi akóma na posa mpenza ke asanti kaza na mobali na ye. sepesi mpe mwasi na yo c'est ça. Voilà. Donc osala yango na basi ebele. Oui. Ok, en tout cas bandeko balandi toyoki mama na biso malamu lisolo aye nango infidélité ya mobali ememi ye na lesbienne abana kobima na bandeko ne ya basi kosoba bapeni oyo bazotekela bato mikolo oyo bien aimé. Diable azo multiplier ba stratégie au fur et à mesure. Ba stratégie ezaka ko se multiplier. Nyonso na diable azo linga te ko kende enfer ye moko. Asa na posa ko mema bato ebele. Mais peuple de Dieu mingi basa na kati ya ignorance. Diable a dit coopérer d'une manière bato bazo comprendre de tel degré. Asa les bato même ba peni. Moi si mais na forme ya mobile. Ozo satisfaire moninga na yo mwasi. Alors tala likambo komelie moninga na ya kokaki te ko supporter loko wana ememi asali crise. Après ko sala crise baken hôpital moninga kufi. Mena mama ye azangi kimia azo koka lisusu te pona nini akomi komona camarade na bandoto atika na culpabilité.
culpabilité tikali azoyebate asala nini yango a se senti que aya a tout bela pour que a se senti libéré. Maman eza bien koya ko tout bela pour o se sentir libéré. Mais eloko moko nga na koloba tango ye ko tout bela eza de que ozwa décision ya ko bandela lisusu te. Oye osala ka confession te, mais tu dois aussi faire la repentance. Car la Bible dit que la repentance est la clé de la réussite. Repentance n'est allé que pour permettre yo olobake na une décision ndenge na na lobby omoni confession eko sala biso batuto yo ki na biso on peut pas te juger que na juger yo na condamner yo pour na nini osala ki pour na nini Nzambe asala grâce na mutu oyo alingi ko sala grâce soki Nzambe lobi a pardonner yo ezaka yemo soki pe Nzambe lobi ke ako pardonner te ezaka yemo ko Nzambe nga héroïne nasa na droit ya koloba te ke to limbisa yo te po bomisa ki mutu po sala ki boy po to mona bandeko mususu botika bango abomi apa ko senga batu pardon to limbisa te non biso toza juste pour na ko guider yo lokolo lobi ke oyebi Nzambe te to la kisa on Nzamba za nani to yambisa yo ye yo ndo komona ke non lokwa na kemeli na makolo ya Nzambe na bongola motema nanga na landa chemin na ye bolimbisi Nzambe atalaka motema ya mutu apparence eza nango eloko pamba Nzambe eloko atalaka eza oyo eza na kati ya motema na yo lokola atali sincérité soki vraiment oye na sincérité Nzambe atali kati ya motema il est un papa responsable oyo aboyaka mutu te quel que soit bacrime ya mutu le contraire alingaka liwa ya mutu amasumu te est-ce que oyebi yango Nzambe na biso alingaka liwa ya mutu amasumu te yango monaka bato mabe ebele baumelaka na mokili otuna mutu aza mabe me aumela me bato malamu baokende parce que Nzambe alingaka mutu mabe akufa te il faut ayeba ye il faut andimela ye pa osala aganye ba âme. Vous voyez? Et l'autre ce que esengeli yo sala eza ke ondima ye lokola mokonzi pe mobikisi na yo soki tozwi Bible na mokanda ya Lévitique chapitre 18 le verset 22 yoka très bien eloko oyo sali Lévitique 18 22 Bible, je lis la parole du Seigneur. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Voilà. Il y a une différence entre un péché et une abomination. Péché et abomination, c'est des choses différentes. Donc, ceux qui ont commettre acte, ça veut dire qu'on comme lesbienne. Au commettre péché, mais au commettre, abomination. C'est-à-dire, abomination, et ça est l'oko oyo, et ça donc, quoi expliquer on déni? Oyo, et ça impardonnable. Est-ce que vous en avez très bien? Et permettre pe bandeko basa na pratique wana ba yo ka message yo. Ezali eloko moko ezali impardonnable de abomination. O etikala ko exister te. O nzamba tikala ko créer yango te. Mais biso à cause ya makambo mabe na mokili to komi ko sala ba pratique wana ezali abomination. Sokota na Lévitique 20:13 balobi batu nyonso ba kometraka. Acte oyo et sengel basani ba boma bango mutu nyonso avivaka na ke lesbienne o entre ba pédéo tozoka ba deux fois tozoka baza na droit il faut ba boma bango parce que ezali abomination na Ancien Testament bazaki na droit ya kokufa bazaki ko boma bango parce que l'autre comme na temps de la grâce ngolu yeye Nzamba komi ko sala grâce na mutalingi ko sala grâce. Ce que zaki na temps Ancien Testament maman me ba bomi yo. Me ba lapide yo ba bomi yo. Mais lokola Jésus-Christ wana ndima ke ko kufela yo. Po yo za bomo yo kangola na mabe ngolu yaki po na biso batu nyonso. Yango moni lelo muto ko sala asali yango aya confesser Nzamba limbisi. Et loko na ko senga yo au détruit ba vie ya ba jeune fille ebele. Quelle que soit impudicité ya mobali na kati ya ndako
yango te kotinda yo okoma lesbienne, yango te kotinda yo obima na baninga na yo ya basi. Eloko esengelaki yo sala okimela na makolo ya Nzambe. Zwa ki infidélité ba fardeau charge na yo présenter yango epa ya Nzambe. Loba Seigneur mobali nanga comme une infidélité. Yodo kangolaka alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi l'Éternel je vous donnerai du repos. C'est-à-dire secours na yo eningaki utaka epa ya Nzambe pour que mobali na yo akangola man esprit infidélité. Est-ce que vous l'entendez? Oui, maman. Na ki lesbienne ko sala te ke changer mobali na yo. Est-ce que tant mobali ko sala mobali na changer ki? Voilà. Mobali a changé qui mais tala ba vie abato belé oye baby. Et ça esprit mobimba oye manipula kabino ke bosala ba wana. Pe na bana basi nyonso bimi na bango kuchi na bango. Po bazwa mabala, il faut ba lukono ba délivrance. Il faut ba sala ba confession, ba sala ba repentance. Tala moninga ninga kufi. Cause ya likambo o ezali abomination pe ozo salela ngo wapi na kati ya ndaku ya libala na mbeto mobali na yo osuyir mbeto osuyir ndaku na yo okotisi bokauki okotisi malédiction yango zo mona ba couple belé zo beba pona nini boza ba couple mais muto zo sala vine ya mabe e bozo ya kalongo tina kati ya bandaku eska bana na bino bazali. Bozo détruire vie ya bana. Bozo tika bilakeli mabe na kati ya ndaku. Avana kona keneno na suka na ngina lo bana bandeko nyonso bazo na ndanga. Yo ozo vivre na pratique ya ki lesbienne. Tala li solo. À cause d'infidélité et memiye abima na baninga ne basi. Quel esprit? Je dis toujours que derrière chaque chose, il y a toujours un esprit qui s'incarne. Bokasi asala ki yango na propre volonté na ye oui akoki kozwa décision mais asala ki pousser l'esprit nini ya osala ko pratique wana ezali abomination na miso ya Nzambe ki lesbienne kobima na moninga no mwasi kobima na moninga na mobali ezali abomination to bima na pratique wana bien aimé la Bible déclare rachetez le temps car les jours sont mauvais. To bimana ba pratique wana yo olingaka otika ozwa occasion te bien mais c'est ça le moment d'en profiter. Profites-en. Luka basala Nzambe sikozali avouer bimisa yango luka osala confession repentance et sincère ba bonde la pona yo bo bimana pratique wana. En tout cas to yo kalikambo malamu tanga Lévitique 18:22. Au monde que ça dit abomination. To bimana yango, to soit Jésus-Christ to pe ça y place na mité manabiso pour que avanda et ko ça eloko moko malamu. Maman kombo ko to baki nani na bosani? Maman Jocelyne. Maman Jocelyne. Eloko ko ça les anano o accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oroiko kimi na makolo na yete ceux qui ondimi yete. Lokolo kimi déjà na makolo c'est que ondimi. Parce qu'on comprend qu'il y a un Dieu qui existe parmi de Dieu dans ce monde, que le véritable Dieu, il est incomparable. Donc, c'est-à-dire, il faut y ondimaye na motema no mobimba. Ozo place au pesaye. Est-ce que ondimi ko yambaye le kola mokondi pe mobikis na yo? Nandimi maman. Ondimi ko kabwana na ba pratique nyonso ozaki ko sala. Donc bana mambo ekumelanga na linga de akotika ngo déjà bandakala. Ton sku ya komi suko bimelanga na momo na ye na sala ngo lisuti. OK. Parce que ndenge ozana ozo bambuma na nzoto nazo mona pe ezali ba esprit, ba malédiction. Pour oyo c'est déjà malédiction totale oyo zui. Donc ndenge ozana nzoto déjà na malédiction. Donc, ils ont senga que on les canaux nous peine à délivrance. Il faut délivrance. Mais avant délivrance, il faut nous on les canaux repentance. Repentance a au tout beli na miso abatu oui. Repentance sincère ya yo na Nzambe, c'est-à-dire ya koyebisa Nzambe et alimbisa yo. On dit maye lokola mokonzi pe mobikis na yo. Ceux qui ont dit miye, c'est à ce moment que tu reprogrammes yo
bâton ya délivrance et kosenga ke to landela yo lokolo kimeli awa. Il y a des hommes de Dieu ça la nzambe tozali ebele awa toza na place o to ko kozwa yo c'est là ba recommandation pour que to landela oskoyo na ba service ya délivrance mais okozana loboko na yo osimi na motema o ya bananu kolo lokola mokonzi pe mobikisi na yo ozo répéter maloba o na sima na ngai loba kolo Yesu na ye epai na yo nayebi ke nasali mabe ebele lelo nazwi décision ya koyamba yo lokola mokonzi mpe mobikisi na nga nasalaki mabe parce que nayebaki yo te soki nayebaki yo nalingaki kosala yango te me nasengi na yo limbisanga kokangelanga motema te mawa na yo ekita likolo ya vi na nga na vi ya bato ebele na bebisi na baoyo basalaki na nga yango limbisa mpe bango bazwi makasi te ya koya lokola nga na ye me yokela bango mpe mawa na ndimi yo kobanda lelo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai na nkombo na Yesu. Amen. En tout cas, tu repères au programme, Orozonga, et puis Orozana programme, Orikoya, pour na service, il y a délivrance, tout l'andelayo, pour na ndongo la kispe, njoto nengeza kobeba, ils ont ba malédiction, ils ont ba esprit, ou sous ça, kat na yo, et je sais qu'il faut les délivrance. En tout cas, nzamba pa mbola yo. Vraiment, bande ko balandi, to komi na suka ya émission na biso derrière le masque, to yo ki biso nyonso ndenge nde kwa lobi. En tout cas, to joa leçon, to tirer leçon moko vraiment. To bima na ba pratique wana beleme to racheter le temps car les jours sont mauvais. To e ba ke diable azoluka ba manière ebele akosala pour que amema bato be en enfer. Biso be ba na nzambe to telema to lo ba stop na ki lesbienne. To lo ba stop na ki pede na ki deux fois de nyonso to bengaka to tia vraiment stop to zo Jésus Christ to tombola ye au-dessus ya ba kombo nyonso. En tout cas Nzambe akozanga te ko pambola bino. En tout cas bien-aimé, tous a toujours branché, n'a pas insisté tant aux autres dans la émission où ils allaient derrière le masque. Bota la te moutonege ba masqué, bino boyo kande liloba, boyo kapoke et permettre pe bino bobongola mitema. En tout cas, ce qui dit kabu oye touché yo, au monde kosa na ba pratique wana. Ko hésiter ko benga basali ya nzambe te eskano sozali luka basali ya nzambe oyo bakosunga yo pour que obima na ba pratique oyo vraiment tozala ki ebele ya kolanda émission derrière le masque na reducté kozala ingrate ya kopesa bino merci na confiance au bopesi biso na émission kitoko ezali derrière le masque boye bango to linga kabino tellement makasi to lingi bino mingi équipe mobimba ya Bravo Jésus équipe mobimba chez Biso TV télévision en tout cas et sepela kanabino et linga kabino bozalaka toujours branché beau liker beau partager en tout cas mes remerciements n'accordons Eli en tout cas merci pour ces conseils taraka sopnaye ma mère héroïne tu dois faire ça en tout cas zambalo la pangolaye merci na Denis Mosolo mon réalisateur à l'élanga fort et n'endenga ma bête en tout cas moi aussi je l'aime beaucoup merci na président Cheikh Moukadi pour la confiance merci à toute l'équipe merci à Papi Teke depuis les États-Unis à Papa Saleh Trésor depuis les États-Unis aussi John Shembo Maria Esther depuis l'Allemande Sarah je vous aime beaucoup que Dieu vous bénisse on se retrouve à la prochaine occasion bye. Shalom bana Osana kombo na ngasi ya Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbi
bikisi te kasi naleki kokutana kaka na nzambe ya solo, nzambe ya Ozana. Esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout, nake na Allemagne, nake na France, nasilaki kozwa bavisa te, na bandeko kozwa kaka toujours barefi. Kasi papa tango alekiseli nga ngo délivrance, yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade, otala soki nzambe akorépondre yo te. Bandeko nakie kokotisa passeport na nga, na ye namoni nazwi visa, nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki, na koti na kati na mboka oyo esika naza, yango na ye kokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana. Bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala. Na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele, mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali. Lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe moko, na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance, il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili. Bo tia kaka nzambe liboso, boko mona boko umela te makamuna bino ko fungwa ba. Pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance, oyo esimba te. Awa ezali terminus nazo zela bino nyonso tu na moto.